Nzambe yozali Nzambe nanguya ozali Nzambe nanguya olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba balandi na émission tobata mabana tobata mabango pona biloko zomona na mesa eza biloko yo tozo solola mingi pona yango parce que sali mikolo ebele bana mibali mingi bazana ba problème sexuel na bambeto libala na kati ya bandaku ba rapport sexuel ekomi pasi ba mabale zo kufaka mingi pona rapport sexuel parce que couple oyo rapport sexuel eza mingi te koyoka nezalaka nango te couple oyo basaka rapport sexuel mingi ba mesana makasi bakomi na bolingo makasi parce que bayebani banzoto bien mokolo moko na moko basimbanaka banzoto mwasi azosimba chombo ya mobali na ye chaque jour mobali pe azosimbaka ya mwasi na ye donc bayebani nzoto bakoma lokwa bamapasa po basalaka ba rapport sexuel mais couple oyo basaka sur rapport sexuel te mobali akomi koyoka mwasi soni akomi mwasi na mobali babandi kokoma lokola bandeko bakomi kokoma lokola donc moi nini babiloko moko boye bandi okota wana ya musika na rapport sexuel alors nakoki kokufa na likabote pendant que naza pe mutu naboti bana basi naboti pe bana mibali oyebi biso ntango tobande kokola makambo ya boye ezalaka te mais bana ya mikolo oyo bayoki basepeli mpenza na rapport sexuel te bayoki elengi nango te yango wana soki nga mama Israël a joie na pesi bino ba secret ya rapport sexuel te na pesi bino ba secret ya force sexuelle te eza malamu te oyebi bana mibali ndengo ozali wana mwana mobali il faut ko réanimer chombo na yo tango remarquer que chombo ane bandi kokufa toboyi te na sina saleli bino bakisi ebele ya réanimation na saleli bino bakisi ya réanimation pour na ko faire revivre chombo wana ezonga lisusu envie ezongela activité nango soki chombo se ezongeli activité nango conseil na kopesa na mwana mobali malamu liaka pe mwa litungulu ata ya muke bandeko na tongo lie mwa litungulu muke na poko po lia ata ya muke ya mobeso tango zolia yango moye misisa ya chombo na yo ekangamaka pamba eza te tala ba misisa ya chombo bato ebele ba misisa chombo se kangami yango bomona kanga na zwaka likanisa kosala démarrer poto fongolaka ba misisa fongwa lisusu makila oyo etambolaka na nzoto munba ekota tina chombo po chombo pe ezala makasi nasalelaki bino démarrer nasalelaki bino pe bukanda parce que chombo ezwaka esilikaka soki emoni provocation il faut silika po ba chombo ebele ata ba provoquer yango eza kosilika te ata mwasi asimbi yango eza kosilika te ate monaki tolo ate monaki mukongo ate monaki ni eza kosilika te ba chombo wana nasalelaki bino bukanda pe nasalelaki bino carburant parce que esengeli kobeta pe baku ebele betaka baku ebele nzambe ndenga asalaka mutu na mokili eloko oyo nzambe asalaka po ebimaka na libanda boye ezali masuba mutu fwa subaka mutu fwa sumbaka mutu il faut aversaka na tango rapport sexuel mutu fwa verser il faut verser ata 3 fois ata 2 fois ata 3 fois 4 fois soki déjà okomi ko verser 3 fois yeba ke 4e fois ezala nango passe te nyonso wana toza na posa misisa na yo ezala polele et puis toza na posa chombo na yo et perdre d'habitude nango te osalaka rapport sexuel il faut salaka ngo na mwasi na yo bien aimé azalaka tata mwasi no te azaka pe mama na yo te azali mwasi na yo il faut kosalaka ye rapport sexuel il faut bosalaka ngo po soki bososala ngo te chombo okomona misise kangami obandi koloba no oza na hémorroïde mais nzoka ndo eza no ata na hémorroïde te misisa nde kangami misisa mususu ya chombo mususu okomona eliamaki tunange eliamaki na nini o eliamaki na ba infection bana mibali ebele bazwaka ba infection kala na kala alelelo yo chombo eza ko fonctionner malamu te yo bandi ko kanisa ba maladie mususu
mais nzoka mbe ba infection c'est ça que misisa mais misisa ebotaka na bopikiliki obomona ka obino bana mibali bomela bopikiliki nga na saela bino nzoka mbe bopikiliki ezolongola ka batu na sida na banzoto donc bopikiliki eloko ata soki eza ya kokufa ndenge nini na kati ya nzoto no mona eloko wane kosekwa bopikiliki ezotonga bamisisa mosusu ya sika omona bamisisa na ekoli eye minene makile bandi kotambola lisusu bien na kati ya chombo na yo chombo ezwi makasi tala lokola chombo o nazolakisa yo ezali chombo moko ya makasi eza na misisa nango elongo bani partout eza na misisa chombo ya boye moyen ebela pamba ezali te moyen pe kufa eza te ndenge eza boye eza na taille normale eza chombo moko eza kolia malamu ezolia malamu po bana mibali mingi bazoyeba teke te ndenge naza mwana mobali boye bandeko naliaka ata mwa carotte naliaka mwa litungulu oliaka mwa babiloko mpona kobatela chombo il faut mutu nyonso abatela chombo eloko ezokamwisanga ke bana mibali ebele bayebi na bango kobatela chombo na bango te nkomona mwana ya ba 20 quelque année chombo problème mwana 30 à 35 est-ce que mutu na tango akala mutu penza ba 40 asaka na ba problème na chombo mais lelo bana mibali négligence totale pai boliaka te ba fruit oyo naturel boliaka te baninga baliaka mwa linyoko baninga baliaka pe nguba ya mai mais lokola nguba mai pesa kosukosu il faut omelaka pe bakisa kosukosu ya ba vivifiant bon baninga bazolia mbala oyo ya makokolo yo liaka ngo olingi kolia te olingi koliesa chombo te oza koliesa bobele libumu etonda kaka oza koliesa kaka libumu elia otonda moza koyeba teke na kati ya nzoto no wana oza pe na eloko moko boye eloko wana esengeli elia ozomona eloko wana esengeli elia soki mwasi no alambeli yo dongo olingi kolia te obiso mpona biso toliaka dongo non mwana mobali okosuka wapi na tango yo zoyeba teke chombo na kati ya nzoto na yo eza na droit na bilia nango tala siko lelo misisa ekangami na bachombo ya bato ebele bato bameli banzete bato bakei na bastimulant bato michopo ebebi donc eza pasi mingi eloko mosusu na koyebisa yo mwana mobali soko omoni koza na tension esengeli kosala tout tension wana esila komona tenge nga nakoma na nga butu attention okoma mutu attention de tension eza ya yo na ndenge nini oyo yebi teke tension bomaka chombo ebomaka ngo pensa complètement yango wana nakoyebisa yo ato ozali suki ya bakisi wana ya mindele ya nini ya tension liaka pe mwa litungulu liaka pe mwa banini pe komande nanu bakisi mpona kovivifie chombo okokomande bakisi ya chombo mpa na nga bavivifie o nga na sala pona sala démarrer na sala énergie konzo na sala bukanda na salela bino carburant po obeta baku ebele na salela bino pomade chombo pona koyesa chombo munene mulai pona kobokola chombo po ba chombo ebele teli meza kolia malamu te moyen kola pe malamu ezati eza kokola malamu te ba chombo ebele tikali mike mikuse et puis ba chombo ebele bandi ko beta un coup lokola chombo o ezobeta un coup tala ezobela tala ndenge za bela eza na misisa te misisa nango nyonso silitala etikaka na musisa moko tala mwa bamisisa mike ezo ko se débrouiller pona koluka moya ko fevu mais ezo simba te un coup ya pamba na ba pan sèche pai okobada komela biloko ebele ezo ko simba na organisme na yo te okoya konuna avant l'âge okoya koboma na ba misu na yo likolo bibilial tala banini babiloko lokola bastimula makambo ezo kosala chombo stimule ezo kokondisa chombo bato ebele lelo azoba anaza na biabia po biabia eza maladi ekondisaka chombo angai biabia nga oyebi place biabia wana ewuti na négligence na yo moko ewuti pe na bastimula na yo ozo komelaka ewuti pe na banzete oza koliaka banzete ozo komelaka oza komela biloko oyebi te soki ezo simba na organisme na yo soki problème a chombo ekomi ngai sexologue ngai naza mama ya bana mibali okoyoka nga soni ti wapi nga bayoka nga soni te nga ko mwasi no te yoko yoka nga soni ndenge nini nga naza na nga kaka réparatrice nabongisaka bana mibali nabongisaka mwana mobali de A à Z nasi nasali biloko nyonso mpona kobongisa chombo oyo ezobela nasi nasali biloko nyonso nasali bukanda nasali énergie konzo nasali
bopikiliki nasali carburant nasali biloko mwa mingi oyo mwana mobali il faut que zongo eza nango banzete te eza kaka bilia ya chombo oliesa chombo omona ke chombo na yo moko muto bambe ko bomango na nzala chombo eza na nzala eko travailler ndenge nini ata yo moko ndenge yo kutu ndengo zana soko sali kaka 3 jours apambo zolia te me bato bakolobo zobela me siko chombo oyo yo tiki yango evanda mikolo eza kolia te chombo wana bandeko eske kozala lisusu na makasi na yango il faut kozongisela makasi kozongisela chombo no makasi yo mutu ozana Kinshasa malamu komona nga na ndako bana mibali avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Mola Kimbondo numéro 164 na Bandal Mola okomona nga pene ya wenza Mola na ndako bana mibali esika na bomisaka ba garçon okomona nga wana ozana Afrique ozana mukili nini okobenga nga na ba numéro na nga téléphone nga na loba na munoko nawe komempo omoni soki okute na mutu moko aza koyebiso kaza mama Israël a joie eki apesio numéro mususu keba yeba tozokuta na mama na escroquerie mais pona ko éviter mama na escroquerie il faut ko benga nga na ba numéro na nga moko soko moni numéro na nga elekite patienter pona za mutu e moko na sambela kota mabondeli 12h na sambela na tongo na kenda matinal jeudi na mataka na ngomba banda tongo tipoko bongo parce que nazo yamba appeli te yo kende kokwela na maboko ya escroc moko songolo pakala ali ayo mbongo to kende kokoboma chombo davantage na biloko oyo eza nango ata biloko ya chombo te il faut osala attention zala na kimia makasi zwa maîtrise à makasi place yo zolanda ngai salika muno na kimia yeba te ngai nazali mama ya bana mibali na sina sala biloko nyonso bana mibali ya kobongisa nango chombo biloko ya koyesa chombo munene mulai biloko ya kopesa chombo makasi biloko ya kobeta baku ebize oyeba te jeudi mama ya ba appel te po azana mabondeli bon mardi na après midi nga mama bino na kenda prière boyeba te nazaka visionnaire ya église nde bomona nga mama na bino zana patience soki omoninga na yambi te okobenga nga sima ponga na koma kolinga oyamba ba appel na nga moko nalingi nanga susu te ba problème mutu bo ayamba ki téléphone nga te et puis numéro yanga soki yoke ko benga nga na numéro mususu tali yo benga nga kana 089 94 42 825 089 94 42 825 soit ko benga nga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 to na 082 83 70 504 082 83 70 504 085 21 45 803 085 21 45 803 est-ce que na pesi ba numéro te na pesi te mais yeba kendengo zomona nga mama no bonga mama Israël a joie batebele bakosa kabino te baza mama Israël a joie soko moni apesi numéro mususu yeba te wana mama Israël ya pirate baza ebele abandi ko kosa yo kaza mama Israël a joie o kaza nengaite azane ngaite bandeko nga na yebisa kabino te nazana ba numéro na nga ya téléphone mais mutu mususu soki aza mama Israël a joie lokuta akoko peso numéro na yete et puis soki peso numéro na ye bien aimé yeba ke kuna okomona nga te okomona pe biloko na nga kuna te kuna okokuta na kaka escroquerie po batebele bakomi kaka ngai naza mama Israël a joie yo za mama Israël a joie puis ngai nde mutu nazaka mama Israël a joie mutu nyonso yebi te ngai mama Israël a joie kala kombo na ngai ezalaka mama patience nazaka mama patience Kinshasa momba bayebi tant bomonaka ngai sika na télévision bomonaka ke na soignaka sida ti lelo nazo soigner sida nazaka na don ya guérison makasi na soigner maladie nyonso moi sozo bota te moi sozo na ba myome fibromeki mabongisaka pe vaja mwana mwasi na komisa basi vierge nzamba salanga grâce bon lokola siko batu nyonso bayebi ke mama Israël a joie alota bakisi ya bachombo mama Israël a joie po na bakosa yote na mokili mobimbo te bazoyesa chombo munene mulai bakosa yote biloko bomona nga na soignaka bino nango na lotango kolota nzamba lotisanga yango na bozomona tango bozo utiliser ngo bachombo ezo ya minene milai donc chombo ezo bonga na bakiso po eza bakisa révélation
sikoyo mokili mobimba oyo basi bayebi ke traitement meilleur traitement ya chombo esalaka nga epa na nga awa yango wana bakomi kopirate ngai na kombo ya mutu bien aimé ozopirate kisi na kombo bandeko mokili eza makambo donc oyoka mpenza mutu avandi azoyebi biso to ngai mama Israel Joie nasonyaka bana mi nsambe na ngai nsambe likambo nini ekomeli ba po na kati ya mokili nakopesa conseil na bato bapirataka nga nzambe aza na plan merveilleux mpona mutu nyonso mutu na mutu aza na eloko ne nzambe abongisa mpona vi na ye eloko ya malamu ekopambolo nzambe asa bongisa tika kodevie boye oyo bakangaki ye kuna na marché liberté azotambwisa babiloko bopikiliki yango oyo bopikiliki yango bopikiliki eza biloko na ngai oyo ngai moko mama Israel Joie nasalela bana mibali batesta yango na service de contrôle biloko na ngai nyonso ezaka contrôler biloko na ngai nyonso eza déjà testé eza na mikanda batuni mama na mama bopikiliki yo nani yo mama Israel otenga mama na ye nga naza na nga orpheline de mère bandabo mwana bandeko ezokamwisanga okoyoka kuna mutu abimi kuna oyo aza mama Israel Joie okoyoka kuna mutu mosusu abimi kuna oye mama Israel Joie nayebi te mais nga nakosenga kaka na nzambe bana nzambe bazala bien dirigé vraiment nzambe atiela bino nzela parce que banimero na nga ya telefone ezaka déjà clair nalobaka yango na monoko mpe eza affiché mais yo bakopesa numéro mosusu okei bon nga mama Israel Joie bien sûr que na bandi kokola nazalaka nzoto mike kala mais tala sikoyo lelo nakoma munene mais kitoko nde esila nga te kitoko nde ebakisamaka nango excusez-moi mutu nyonso abela koskoso nakomela na nga kaka bopiklika bana mibali bomona esisaka na kosukosu bolimbisanga na kosoloma muke oyebi te makambo nga nazoyebisa bino bana mibali mwana mobali zala na courage zala na maîtrise zala pe na patience ya kozwa ngai moko mama na bino na telefone naza pe na ba réseaux sociaux nde bozomona nga boye so olingi komona nga na imo to na olingi kobenga nga na WhatsApp Viber na ba réseaux sociaux okokuta nga mama na bino mama Israel Joie mais nasepelaka na bato ya imo mpo bamonaka elongi na ngai oyo mutu mosusu akosaki yo te aza mama Israel Joie mais tuna ye soki aza na imo omona ye mpenza soki eza ngai oyo nga mama Israel Joie na Kinshasa nga naza na avenue Kimbondo numéro 164 Mabandal Mola nga mama na bino avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Mola mais nga pe na yebiso lisusu yo mutu oza na diabète soko oza mwana mobali sala tu diabète esa nini esila il faut diabète esila nasala ndenge nini bandeko oyebi mwana mobali diabète ndenge ezali wana eza maladi moko boye esilaka nango facilement mais yo ozomona pasi ya pamba benganga tunanga na koyebisa ndenge okosisa diabète na opo mutu akufaka na likabo te nakufa bato ba diabète bato ba diabétique batika lebele na mokili na ebele ya bana mibali baza na diabète ngana kende kokufa na likabo na kokufa na likabo te oza na diabète obenga oza na diabète obenga oza na diabète obenga po fona silisa bana mibali o baza na diabète na silisa bango diabète il faut sila parce que mwana mobali azali très important azali mutu oyo chombo ko kufa ete po soki chombo ya mwana mobali ekufiki mobali esili seki akolata nini maputa na nzela toni eza malamu te na yango oza na diabète oza na tension oza eloko nyonso ezala bakosu ekondisaka chombo bino bana mibali ozala koza na kosu ezoumela kosu ekondisaka chombo kosu ka bino boneglijaka oyo ekondisaka chombo na ndenge makasi epesaka chombo biabia po soki biabia eza maladi oyo soki mwana mobali chombo ezaki munene nsima nango ekoma mokuse moke tolobaka aza na biabia siko foto tala biabia wana ewuti wapi ewuti na maladi nini yango nayebisaka yo il faut osala consultation obenginga na consulter yo obenginga na consulter yo obenginga na consulter yo parce que il faut na yeba esika faiblesse wana ewuti ba enku wana na ba panne sèche ewuti wa okotuna nga panne sèche zani panne sèche zalaka tango yo omati boye
au versa tata le chombo lembi yango moko wana eza pan sèche bona ndi pan sèche donc elembi yango moko esali nano ata musala teme elembi yango moko bon eloko mususu oyo epesaka ba pan sèche na bana mibali mama bagazo na lingala tobengaka yango mikinza excusez-moi bandeko nazali docteur madame kobenga eloko na eloko na kombo nango okoyoka tolokwa na lobi mukinza te ase mpoli minga na sana nga munganga na kozala mpoli ndenge nini nakonda benga ngo nini gaz nzambe na makambo ngo kamusaka me na babiso baminganga bolongola soni parce que munganga fwa tanga eloko na eloko na kombo nango ozomona bagaz wana ozomona wana soko zaka ka likolo mwasi na yo loko bolito benga ngo bagaz soko zaka ka likolo mwasi na yo soko pesi kaka gaz chombo elembi yango moko elembi yango moko elemba bongo eza na bagaz mususu ekenda kobimela kaka awa na likolo wana omona gaz ebimeli awa so kaka ebimela fa elembi mbala moko okomona tango elembi makasi ya kocontinue eza nango te donc yango nomonaka mwana mobali ya bandaki na ye bien alembala moko akiti na ye to bandela bokobandela boye mwasa simba boye mabe mwasa balusa chombo afiba ngo mabe asala ngo mabe ezoboya kotelema po mwana mobali eloko ezosala yo makasi ezali négligence kobanda lelo abu pia tala ndenge ozotsomba bamituka ya cher mpona nini okokobongisa chombo te tala chombo ekufi likolo ya négligence ekotaka lisusu te ate koti mwasa koyoka eloko te akosentir on dirait bakoti eloko te po ezosala eloko moko te ebima omona ebimi nango yango mpo ezotelema te po ekufi lokola yango ekufi yo kotika yango ya kokufa boye malamu kozongisa yango makasi boye na nzela ya koliesa yango malamu bavivifiant mpe koreanime yango na babopikiliki démarrer biloko nyonso ekoreanime yango soki sexe ekomi déjà réanimé okomona cure na oyo ya traitement ekozala très bien ntina suka soko obandi traitement omoni déjà changement yebake traitement na yo ekozala mpenza malamu ntina suka. En tout cas ndenge nalobaki te sauvons les garçons bana mibali bazala vraiment sauvé parce que bana mibali ebele ntina moya lelo banzoto na bango bazoyeba eza en marche te eza kofonctionner lisusu te ekomi bachombo mort ekomi bachombo ya bapane sèche bafaiblesse sexuelle un coup deuxième coup difficile donc mwana mobali aza kojure lisusu te lokola yo okomi lokola mutu oyo asubaka te tala mwana mutu umeli mikolo ebele asuba ta akoma na problème sérieux na nzoto tala siko yo combien d'années oza koverse te combien d'années oza kobimisa ngo te oza koverse te oza kobimisa carburant te evandi ekomi na barui mukongo ekauki esengeli kozongisa mukongo no na bomo parce que nga mama Israël a joa na sina sali biloko nyonso ya bomo ya chombo wana ezonga normal ebeta baku ebele esala musala nango soki chombo esisi kosala musala nango oliesi yango lisusu malamu evandi lisusu en bonne santé. Notez bien pona kombo nanga ya mboka nazopesa kombo nanga mboka pona bato basaka musika soki nazopesa kombo nanga ya mboka nazopesa kombo nanga oyo ya mboka pona bato baza musika ya libanda ya mboka tango yo moni oza musika ya mboka oza libanda ya mboka olingi kokende kotindela nga mbongo ya bakisi na yo ya chombo okozwa kombo nanga ya kumakamba patience bakomaka yango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbala ou bien mbangu ou bien kamba donc kumakamba patience bakomango ka lokola ya bamindelo wana obomona bakomi p ya papa a ya ami t ya tete i ya Italie e ya Emma n ya Nana c ya Congo e ya Emma donc patience donc kumakamba patience kokomate o mama Israël a joie te komakaka kumakamba patience po wana ezali kombo nanga
oyo ya famille po kombo ya Israël a joie eza kombo Nzamba pesa ngai wana eza kombo na ngai ya molimo Nzamba pesa ngai yango bon kumakamba patience eza kombo na ngai ya famille oyo kombo na ngai ba pesa ngai na famille na ngai kumakamba patience otie mbongo na Western Union ou bien na MoneyGram ou bien na Lambert de Paris ou bien na Money Trans ou bien partout et c'est quand nyonso yo yebi ke mbongo koma kitoko na Congo okei otie okomona mbongo wana ekokomela nga pe na ko sala emballage na tielio biloko nyonso par rapport à kana yo na tielio ba biloko nyonso na mbale yango na tindelio yango na mboko yo zali parce que biloko il faut utaka na maboko na nga moko awa amwe ke nga moko na ya na poto na me ma conteneur po lelo na ko tinda biloko ba pesa ka binobo nazomona ndenge wana kitoko te malamu biloko na yo euta na source po wana nga moko na yebite na chelio eloko tel Nzamba pambola bino et puis moi sinon so linko zonga vierge za malamu parce que moi yo nuna ezate okonuna te poza vierge po soki vaje za polele mingi okomona kitoko na yo ebandi kosila yango moko ezaka malamu te vaje soki l'équipe polele nzoto ya mwasi ebebaka na elongi pe komaka elongi mabe Nzambe ya pambola bino nyonso merci pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.